ata kufa na ye na zolo ba pona Pepe Kale tozaki bien en piba kwa soki azalaka de lelo nga biso bantako ndi toza modelo tozati majoka kufaka journée na zalaka kuna ola epana ye nazalaka pana ye wana bandal na bandal nazalaka na pana bandal zaki fait to voyager beaucoup boye abengaka biso po ambo ba conseil sika to po ya to voyager il faut bien conseil et lo liboso ko batela nzoto do o aza ko loba kemo après apesi nga ko pesa nga abikende ndako ko kende na suka nde na sima na tele pour te défendre mboka na biso partout otoleki toza ba image na biso eza na bandako ba mikonja mboko oyo batala biso na ba télévision na bango na bandako mais eloko moko eza wana ba négligea biso donc moto ko occuper biso azati na ministère na biso ya culture na lobela en général ba kipaka ba danseuse te danseuse azaka neti lo mo pamba boye bato lokwa bato babini ya mboka na bino bonenglige bango mais tosala eloko moko makasi etambolaka neti biso bamisusu na Kinshasa ozatani eloko te baotala te baokipe te mais na bomani epa baprince ya Oman na Arabie Saoudite babilile etikala ya mboyo abinaka na zaiko abina na quartier latin mbo lelo tombo na eza libanda ebuka neko mazamba Jackie nenga kufa bongo Jackie bebeto tombo na ye do tozana ba ninge belé donc bamusu bazobela pe bakota bandako baotala bango te epesaka biso souci tota na TV toma bashaka zulu batelema ko bazokota kobima muta théâtre soka kufi bazokota bazobima po mbongo ebima basoutenir musicien wana basoutenir muta théâtre bongo biso toza pe batuti. Grande est ma joie de vous avoir nombré abonné à Ave Maria Télévision. Nazalara toujours na esengoso na moni Abed Kitenga simbi caméra. On a le micro pour beta masolo. Vous savez, Ave Maria Télévision, et ça a plusieurs marques pour sa chaîne. Pourquoi la chaîne Nyon sauté? Et sa chaîne à la découverte, et sa chaîne à la surprise. Nous avons une surprise. Bandeko babuta na 1980 quelques, 1970 quelques. Bandeko ando na musique ya Pepe Kale, bandeko ando na musique ya Taboulay, ba se retrouver na émission na biso le mois speech alelo et ça speech moko très spécial. Bon moi na bana au moins Mali pona na méchant mo na ndemo santé marambolika na mboka na biso. Des fois ça énerve les gens. Donc moi ça me rend dingue, ça m'énerve na bandenge mo ke ba tout mo ba bunela mboka musicalement parlant. Qu'on retrouvait Bangolo Netingaï, je rêvais de ça, pourquoi Dominique Mabois, pourquoi Mazé, pourquoi mère Nanga Tantine, pourquoi Mouzizo, on a la TV, moi on a la TV dans le mois je regardais la télé aujourd'hui, je me retrouve face à ces personnes-là, à niveau de mon bango révolté dans l'esprit, dans des mois mais au fur et à mesure émission et bana okende, moi ambiance to côte ambiance pour toi bananzambe désespoir et à la rater. Tant qu'on est en vie, espoir est à la rakam. Nous Ahmed Mukendi à la présentation, Abed Kitengi Nassima ya caméra. Pourquoi font l'abso moi chant, font l'abso bena moi chant. Nazana surprise. Ya makasi pour na abonné à Ave Maria Télévision. Nazana surprise makasi pour na sœur nanga Queen Nene là. Moi si moi so la bien ta va sœur nanga bango. On va sentir que nazala entouré. Et pas Gauthier Bell, le roi d'Angleterre, va sentir que non, puis tu en as peine, aya qui vers Bisso, ma solo pe fungwami. Vient le roi Samuel Djenga Samuel, vient le roi Rive Kono, le king de Kimakuta, ou celle-là qui le sapeur, comment on appelle encore, Nyarkos. Celle-là qui est Nyarkos mausolée, l'obipé Zali anniversaire, il y a lieu à Pepe Kale. Tu as tapé tour dans le cimetière à Gombeso, puis aussi moi quelque chose pour na. Bana oyo bana nenga musique bana o Pepe Kale atika et ça m'a plaisir. Maman Mazé. Bonjour. Bonjour. Et ça vraiment yo to nazolota. Et ça ka Mazé oyo batneso bayebi à Rocherette. Mazé o Taboulay à Yemba. Mazé à Rocherette. On a mon lunette, on a lunette trop. On a l'émission sans lunette.
Bon, nalingaki bato penza bamona nga boye sans lunettes pour ba comprendre. Parce que bato bayebi te peut-être ba jouer opportunité na occasion ya olanda lelo ba ko ba mazi azanani. Bon, mazi azali danseuse. Azali danseuse oyo abini na ba groupe ebele. En tout cas bato bayebi o bayebi te bamona ke mazi azali danseuse soki boluki na ba groupe ebele bomona. Mazi azali danseuse abina na groupe ebele neti ba groupe nini. Bon, nakobanda kobina na bandi na Afriza, na leki na OK Jazz, na leki na Shock Star, na leki na Bana OK, na leki epa na Cultura PIV, ya Félix Oise quoi. Na leki na Super Choc de Chorambemba, na leki na Bana Poto ya Brazzaville. Et puis na sali pe ba clip ebele. Vraiment au sali pe ba clip ebele. Maman Tantine, Simba micro. Bonne santé. Santé ça bien. Bateau ba mono pour la première fois aussi Simba micro. Bon ça bango Tantine à Zamani. Bateau ba moninga ba liboso. Merci. Tantine aza danseuse. Danseuse oyo abini na Mpio Bakuba. Mpio Bakuba ya Pepe Kale. Mpio Bakuba ya Pepe Kale. Tantine oyo abina na mwana wabi abimi Mbale. Tantine oyo aleki bipa ebele asuki papa asimaro na bana OK apa asimaro Lutumba na bano Demba. Donc accompagné ba tebele ba mère Mbilia dala kaka. Tantine oyo na la eloko te na kanelo te mais na fini ya maman Mbilia belle. Grâce na elle lelo na danseuse lelo na Tantine oyo yebi kusibela. Pesa maman Gisèle. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Namoni ba systématique parce que ça va quand. Moi âge. Wane ko sila te za makilati. Wane ko sila te juna ninga lagisa juna mo fa lagisa biso bongo. Big one. Ah big one ye ma lagisa biso bongo. Na sola na ya. So good na ça que na sala l'émission na benga en pleine émission. Malheureusement na signala qui était moi na benga. Ah lagisa biso ndenge wana vraiment donc ko latande. Ata age kusa ya moto tika ngweza te. Parcours musical ya ndenge. Bonga vraiment comme na Gisèle parce que benga mingi lendi bidenda. Ngai ko bina ngai banika na Mpio Bakuba. Pa Pepe Kale. Na bini kuna na ko bina pacha la mwana po ba clip toto sana Mbila belle. Ngai kawana. À part ko bina boulot mususu pena na vie ate au consacrer pena vie kana danse. En tout cas ngana concentrer kana musique. Ya mwana fa. Ça va, merci beaucoup. Bon comprendre to kabola pena chant. Micro emballé. Mais c'est ça le vieux Didier micro. Après ça peut être mamboté malgré les lona na posa ba maman. On va y via ça ka pemeni po ba maman ba sangelanga te quoi. C'est ça vous allez na idée. C'est ça vieux Didier micro. Le vieux Dominique Mabwa. Bonne santé. Bonjour d'abord. Merci à téléspectateurs Wazarolanda Ave Maria TV. Ngai Dominique Mabwa boyebaki. Dominique Mabwa Dodo Didier. Nasi na epsa bino déjà ndé kumbana Dodo Mabwa ndenge botamaki. Expliquer bien déjà. Donc ils ont Dominique Mabwa Dodo Didier. Yo peka empire kaka par empire obeta. Ngala empire même qu'on a contacté na sai test na ngai na sai test na biniti si Doumeur a betelenga doum na biso questionnement me repose un peu. Besami Maracas atunanga obini pa mususu tenga bitabe oh et bon bien bon ndum dobini pa mususu ngabité nga donga se kare muzika na kana clan Mpio Bakuba na clan mususu na bini ka Mpio Bakuba isili pa mususu te mpesa maze micro maze tangu ozaki décision au bana robina na parler ezaki facile to bana o ki mara obimina ba sac net mtoka ke classe o che bateni ya danse na sac OK danse tondeni to badima gamba moko maze ya komi danseuse. Bon en tout cas ko banda ko bina ezalaki vraiment pas nani facilité po tango nakutana kina viele yende a proposer nga mano oza bien est-ce que koki ko bina nga
na yebi na makambo kobina te pe na kokoka te po na aki muta soni bokutana yo bon bokutana yo bon tokutana ye kaka na nzela nga nazolekana na ngai ye pe azolekana moni kaka te mwana aza bien tozwa ye ifa bina nde apropose nga pe soki okoki kobina nga en tout cas nayebi na makambo bina te pe na okoka te nana nga na okoka te kobina liboso bato na okoka te alobi na nga no bon tokoforme yo kaka okoyeba kobina apres nga abi te nakokende bongo te il faut solola na famille nde ayaki akutanaki mpe na famille apropose bango bon asali moi quelque chose te en tout cas mwana na sepeli na ye il faut abina e bafamille mpe bandimaki e kosala ke na ye kobanda mpe kobina donc obandi kobina na yo ya liboso epa viele epa viele en tout cas kobina na ngai ke nabanda kobwaka likolo nakoyekola badanse nyonso tu oyo tomona bato bazobina wana nayekola ngo ka epa na ye bageste nini bosala sala nini bosala bapart de danse ezalaka facile mpona kokanga yango to ezalaka concentration kaka ya boulot kaka bon eza kaka ke soki okotisi esprit omoni vraiment ke non nasala kaka okoti esprit ale okobina na o ata omona mpe biloko wana eza nango mpasi te ntango ekomesana na nzoto omoni ke eza nango facile ntango sikoyo banda obina ntango ose décide ndenge viele abengi obanda obina ntango ose décide obanda obina idole no sikoyo ezalaki na makambo ya danse mutu ando bakandi na komo bina boye c'est que faut nalandaka mutu tel ndenge abinaka na temps à l'époque là na temps wana bon à l'époque nazali mpe na idole te puisque nazali mpe na idée wana te moi nazala na idole ezalaki te ntango idée wana ekomi ntango bakoti na bien ya danse komo obina ezalaki mpe na badanseuse moko neti bandeko nanga empire bakuba mpe bazalaki wana bano préféré bango te nazalaki na idole te mais nazalaki kolandaka lokolo ya baoyo babandaki koforme ngai lokola Tumba Marceline na Clarisse Lufa aza ne musulman Salimata bango nde mutu balakisa ngai nakomaki kolandaka lokolo na bango meke nazala na oyo naza fanatique ya mutu mobete na bando olanda siko bango ndenge bazoforme nga ndenge nazolandela bango mpo nakutaka bango badanseuse oyo babima après génération na bino na bano babina mikolo mwa nini asepelisaka yo soko otala ndenge baobina bon ndenge génération na biso tobandaki kobina tozalaki na badanse ya orchestre te mpenza à l'époque tobandaki kocréer badanse tozocréer badanse oyo tozobina omona yango lokola neti moto akosala sport mais eza danse tozobina mpe esepelisa bato mais na badanseuse ya lelo baza na bango na facilité orchestre abimisi danse na ye maître chorégraphe azali soki orchestre abimisi kaka danse na ye bango bazobina danse wana na par rapport na biso nde tobandaka kobinela faut sala physique neti moto ozokende kobeta match oyo ezaka mpona danse et puis faut bina ba chorégraphie toza osala ya makasi voilà na bango lelo ya bango eza pete ya biso vraiment ezaki makasi donc na bano babina na mikolo ozana muto osepela na ite na ba danse na bango te bon bango nyonso to babina na bango bien par rapport ya ba danse ndenge ezokendela bazobina na bango bien neti omoni bato babeta bale hein bango to babeta bale bien mais Messi azaka meilleur joueur du monde tu connais bango babina bien wana nani penda moko oyebi ke non bango babina bien mais ya binaka asepelisa so obina bon siko pona lobaka bina bien neti ngai nasepela mingi na badanseuse ya wazekwa et puis nasepela na badanseuse ya JB Piana bazambota bazambota nasepela na bango babina bien badanseuse ya wazekwa oyo ya kala to oyo ya mikolo bango nyonso to babina bien ya kala neti nazali na camarade moko ndobina kuna Ani Dembo atia po na poto nayebi masa na ngai na ba Olga bananu Fretenge wana masa na ngai babina bien en tout cas bango nyonso tu na baka babina bien ba orchestre nyonso tu par rapport ya ba danse ya orchestre babina na bango bien bango tu polo bango tu quartier latin pa ya wera bango tu babina bien vraiment na sepeli to zongela o susu to panzara chant kaka to kabola micro ndenge zalaka tantine empire bakuba la carrière musicale na danse na ndenge opona comme danseuse empire bakuba e bakishoni na oyo zaki na mo carrière ni balai na bandela na ngo bakiselo par rapport à carrière na yo bakisa soki na lobi yango te dans un ingrate
nga pe pour la musique dans la danseuse te akana pe te na la pe na mutu te et grâce à même mbili ya mutu comme ça nga danseuse naka kotala ya cousine na ngai pa na bango ya moni nga kani na okota benga kotinga chambre benga sala nga danseuse apesi nga mbo ya mutu lilo na kuma danseuse maman mbili ya be même mbili ye pe na mère na nga aboti nga na sa musique tala kaka ça na beti porte ça na mike maman na za est-ce que ça to kuta na ye na za le soto vidé mission sur votre qui pas mère mbila to beti porte koko ya maman tsaka tontine tsaka ya ibiki mwana ko empire bakuba ibakisi nini na o déjà oyo ibaki l'empire bakuba ibakisi nga ebele etambusanga mingi na kotala ndenge tosaka na mpi bakuba ndenge na sali yaka différent makasi okoti empire na nini empire na koti yango na konti ya mpi bakuba na 93 okutaka Dominique Mabwa nakutaki dokolo sakuta ngai dokolo sakuta yo Mozizo okutaki Mozizo akuta ngai yozaki mbiaka makasi nakutaki ye mkubwa na c'est pas l'ambiance na bino hors caméra donc avant tout ça l'émission cette ambiance là en tout cas j'ai vraiment aimé c'est vraiment une grande famille Dominique Mabwa nakutaki déjà vanda derrière ça tchaki misisa na oko permettre ngana poser question mo par curiosité na yebi ke ba question a boende bana poto balingaka ba yoka na pire bakuba yo zaki mwasi nani est-ce que ce qu'on doit aller basa bato na na mwasa mutute mais joli bébé avec moi ça Dominique Mabwa non je vais aller à la Dominique. Dominique allait na mon cité. Moi ça dokolo. Zaina moi ça dokolo cité. Zaika moninga musala ko mesana kaka mo so bo sala. Eloko mingi. Clip nzembo mobo. Dominique Mabwa yaki nzembo nini? Oh dokolo ça beto mouvement yaki nzembo nini? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour ya tuna mumbafo. Mais est-ce que tango batuba tozongela Mozizo bon comprendre l'ambiance émission. Na clip wana. Batu tant que tu okola wana tu ma TVT na otaka na TV kaka donc makamona omona na clip wana tout ce qu'on a une vie normale qui c'est que joli bébé ça qui moi si Dominique Mabwa dokolo ça est na sima ba comme la joli bébé là no scénario ka clip tonné ils ont une histoire nzembo wana ndenge ezalaki donc scénario na ngo wana ne sala ki moi bagarre wana ezala en tout cas merci beaucoup tozongeli tantine tsaka donc na empire bakuba yo zakima sa mututi nalai na mwasa mututi nalai ka mosali simple mutu pa pepe kala cho litoite pepe kala changa litoite alai ka patron pepe kale banda daya hein la vie n'a parlé sur la vie toute la vie entière dans la vie professionnelle to vie na yo normal étant que mutu qu'est-ce qui te manque par rapport à présence à pepe absence à pepe kale pardon na eloko ezanga ngai na absence na ye na vie no ya musique te po na vie na ngai na bike o tilo kwa no sa musique soki pe empire soki azalaki na empire peza ko ala compagnie mo kitoko makasi patron moko ala bien ata bo voyager ko banga no te ni tant ka bo koma kaka bo komika na wapo abisa njili ata bo kenenzela Brazzaville ikanda na mona maboko na liberté na nyonso yo moka ko to sa musala na yo ke na ye musala esengolo onde zanga biso ko zanga koyeba mayele ala kite salaire na o kitoko yango na ti lelo ata na sala musala na regretaka donc ndenge pa kufaka noki bongo e pa zala na ba projet mo malamu pe kitoko donc na moni na ngate bolimbisa nga ba patron na nga pe ba patron bazalelo nazo chola te me nazo ba histoire ba lobi bolama mutu soki oyebi yango fo kotatola yango yango nazotatola ata kufa na ye nazoloba mpona pepe kale tozalaki bien na mpi bakwa soki azalaka nde lelo nga biso bantisako nde toza modele oyo toza te soki boke salaire na bino ya mosala eza salaire ya mosala ya voyage nde bookende ezalaka mayele na oyo ya konota baconcert boobeta so bozongi suka sanza ya bino ezali ezozela bino soki olingi ya yo ezela yo ka yo soki olobi te na nsima na ngai ntele aya okozwa ngo normal
o sponsor bralima okozwa me banda wana tina komi boye bomona ngana komi boye ata na obeta musique pona moya ko sunga ta moi savon na pasta mokime nanu na moni nanga patron ya bongote kwa pepe kalete fama pesa Mozizo micro Mozizo na nazwa na Empire Bakuba bonga na Empire Bakuba mutazwa nga yemo kwa pepe kale yemo vraiment akutanga na salon mongo ya mami nazali moki akutanga na salon wana asepela nanga akutana osa na salon abi mami poni mwana kosa na salon ti asolo na mami nde nani bo yaya moko bo nazali koyekola musala ti alobi nanga na sepelo bina nazali kobanga munene na ye na kima nazobanga ngabi mutu munene bo azosoliniswa na ngai ngabi ngakobina na okokate ndi alobi nanga te nga na bonsa to eba kobina asala tu azwa maître Kembo baza na poto ba former nga kobina ezali ko tour ba danser te mais azwinga tour na ngai ya répétition alobi kobina nga bina ko na komokima so na kima luki ngai abifo bina si le na komoko na kuta pe ba yaya bango pe bakisa mayele okuta ba yaya neti banani nakuta ba Tsaka nakuta ba Virginie ba Philo Fili ba Fili nakuta bele nakuta bango presque nga nazalaka ya suka oyo dansezi mwana suka ya Empire Bakuba na cocktail pe binara bon oui tantine pe na cocktail zaka des bandeli to preparaka des bandeli tout ça après mais na clip bo figurate premier concert ayo kozwanga lekisinga na njile na BKTF Dominique Maba pe okuta na Empire nakuta bango anotumbolo makasi ya surtout yeso mote quand ndongo zomona akoda zai mukie azako changa mulunge musu nazobanga munene pe bano po banga batamine munene bano bangisa mbo ko ngape na zai pe mutu esprit munene za bangisa ngate po esprit mbana bumwana esprit vraiment ko na Empire Bakuba na ndo cha litoi na bango nyonso to baiki wana bo biso kuna vraiment nga na kuta bango rythme wana kuna kama mabolingo na okesete po etira désordre ba couple mona mwasi mbali boyokani te bobundi seke bimi na orchestre président monaki respect kozala te nga na kuta bongo akoisa alingi komona bongo te ba bazaki bolingo na bango zena ninga libanda mais na orchestre bando ya en tout cas na tikala na mona ngi nanga te nga na o dévaler secret mais na bi mutu moko na Empire Bakuba bazaki mwasi ya mobile danseuse moko mais ça c'est pas ce qui nous intéresse nous na ninga libanda bazaki bolingo na ninga libanda na ninga libanda ko mais bazaka ba Empire Bakuba ka wana c'est normal ezalaka nango ezalaka bobatama na bino mais na ndenge orchestre kezo reverser présent yeba soki soki neti nazwi téléphone nanga natie clip ya toko chango te parce que YouTube a recensiré mais to betaka par exemple so natie téléphone nanga natie clip ya qu'est-ce que l'amour ya Juna Mumbafu ozaki parmi ba actrice principale ya clip wana. Qu'est-ce que tu ressens tant que tu as banzembo on va na parler boye otali nzembo leki na Trace Africa yozobina omoni musique et obeta quelque part tu ressens quoi? Question est que de même la question a tourné Tantine Tsaka par rapport à l'absence à Pepe Kale tu ressens quoi tant que tu as en tout cas et ça la ngana no singo dona seka nga moko net no to tano ka dinga mona osenga bi en tout cas non seka et ça la ngesengo en tout cas et ça la ngesengo c'est makasi tu no mona na imoko Juna za mupandi pour vraiment na ebité doit bi ko tia mutu vraiment mais Pepe Kale mutu azwa kiyo komi pire Juna boindeni te na kota danse Juna mbafu ando bina pe makasi ya bileko bileko on est dans surnom tant comme on a événé so il est là vraiment comme garde danseuse vraiment Juna mbafu big one viens à l'émission on a peine na lo bango par sentiment c'est vraiment mon vieux to solana ngana za parmi peu ba fanatique Empire Bakuba bari na mwana muke na ki peu fanatique Empire Bakuba ça va Mozizo tozongela yo pesa biso micro Mazé comment couvrir non yango wana bon wana eza surnom ya musique vrai kombo nanga yeba na kutu disute kombo nanga etikala ka bongo eza ka surnom ya musique ko nzembo wana bayembaka oyo rochero ayemba bandeko botala Mazé na linetu eza Mazé yo to Mazé mosusu bayembela nzembo wana de nakolobaka eza nango nga te eza yo te so nini eza nga te yo te nini
mais mazé yo kaka ndenge na yebiso bongo te yo faut ça vérité photo ye ba isa yo te mazé wana te za na monga te osali combien des années osali combien des années pas Rochero et pas Rochero na umeli na koloba vi mubimba na lekisa on peut mettre na Rochero malgré moi déplacement mukie ko longwa neti na kena okese mususu mais suka fona zongaka donc et pas Rochero ezalaki lokola ndaku na ngai pangu na nga yo okoki kobima okei quelque part ozonga toujours na lopango na ndenge umeli depuis na koloba depuis 82 ti ndenge Rochero azoke kufa ndenge mère nanga tantine Ntsaka Ocholoba ndenge vient nanga fali alobara epakos na ndenge epakola mi Rochero pando sola bien te moni ben elo ndenge kamusa nga siko ba patron na biso ntango akala eza te ke toloba po bazate en tout cas paix à leurs âmes na bato nyonso na travail na bango bazasi te nzambe vraiment yamba bango et pas Rochero tozala na salaire oyebi ke nazwaka salaire na nga na telle date okozwa salaire na yo prime de voyage eza à part vous voyager mboka nyonso bokokende soki eza mbongo bafutaka na soki bango basalela CFA bafuta bino na CFA na mbongo ya mboka wana po ozwa moya kosomba eloko po le tobandi musique tozali baya mike mayele vraiment ya bomoto yalaki te mais soki tozalaki na mayele lokola bano bazotravaille lelo oyo nde toza mpe nde totikala boye te mosusu tosala mpe baerreur mpo bapatron na biso babanda ofuta biso tozalaka bien oza malade oke akopesa mbongo ngai awa likolo esui to lisu moko ebukani ale amemi yo na hôpital salaire na yo ezali ata so amemi yo na hôpital bakokata mbongo no te salaire no ekozala mobimba oza na problème ka oyo ya matanga problème n'importe quel problème bakoassiste yo tozali na basalaire et puis na voyage tobandaki kozwa baprime de voyage na biso bien correctement souci mpenza kaka ndenge baza te ezala ta epai ya grand maître kuti tobandaki kozwa salaire tozwa 15 tozwa mpe le 30 15 nde bafutaka bato ya compagnie bafuti yo 15 na yo soki yo moko oboyi te nga na ozwa na 15 te ozeli le 30 mais tozalaki vraiment na basalaire en tout cas eza mpasi mingi mpo tosali mosala ndenge totikali lelo na bato oyo totravaille na bango na baplace mosusu toye koleka na nsima ezalaki différent mais kote tobandelaka vrai kitoko makasi en tout cas tookota naoponaki ndia mozizo déjà aflashe déjà tookota mpena eloko esaliki esangisa biso awa mponga na kanda makasi tookota wana donc na poser une question oyo bato babanda olobaki non kala bando beta musique ya succès maintenant qui olobi ba patron ando futa bien tontine Ntsaka pa lobango mozizo lobango Dominique Maba Meladi a confirmé autant de fois c'est que na lobango ni ndembo komi boye eza manque d'organisation na bino to eza négligence to à l'époque bana ba âge moro boye bana ko permettre bino bo comprendre makambo ndenge ya larate ezali ba âge wana tozalaka nango moni tango mwana azokola aza na mwa baposa moko boye oke voyage bafuti sombi bilamba olingi basanti mpenza ke non mwana azalaka danseuse asala bavoyage nde tosala bavoyage ebele neti nga nakenda ti baétats-unis bacanada tikona elengi wana ntango ozozonga ezotinda osala mwa makambo boye bato bamonaka non mase pena auti pena bazondima mpenza no ekosala yango mpe ezala bien efutaka nde façon bon ide mpenza te ke oyo ndenge tozala na ide ke non mbongo nazwi nasala boye tozalaka nango nde te po tozalaki na mike à l'époque question na opose yo même question na pose na bamare nanga même question mpe na opose na Dominique Mabwa eloko nini ozalaka na otika nango souvenir so otali yango boye raisonner tabola e souvenir ya nini bon souvenir vraiment na ko raisonner nango table à part ba clip to sala à part ba concert ndenge lekaka na ba télé à part ba biloko wana sur le plan matériel en tout cas eloko te eloko te en tout cas eloko te souvenir to sala nango kande na ota na mita na télé wana wana ngai esuki nango ka bongo pesa vraiment exact pesa Didier micro Dominique Mabwa souvenir nini
souvenir nanga na oyo natika na musique parce que soki nazali leo célèbre pour na musique soki nazali leo célèbre c'est grâce à Pépé Calé parce que nga Dominique nazala ils insika moté na kenda na bachaka nga kale kana koma Dominique Mabwa donc ça nga naza célèbre na kota ka donc ici comme ok na bachaka kale ate mais ba ici commeité ma baiser belo so kenda déjà ba so pe kilo oui mais on va mettre même na commis donc barrière qui ça pas nanga et puis soina na problème nangai na niveau ya l'état malgré tati wati barrière mais sur barrière longo kaka et de scène moi il faut aller les cas. En tout cas merci beaucoup Tantine Tchaka souvenir ni nos arana so moni PPK au Taliboye au raisonner maman les canaux orchestre belé mais to le bel orchestre mo référentiel hein place pena maman vend des empires bakuba que souvenir nos arana so Talibo raisonner maman PPK souvenir na zakanango na kanisa Pépé yango kaka ne Dominique alobi et puis ça a valeur partout na zaka na ba orchestre na zalaka donc na ba tianga différent na donc tu le lot tu continues à danser ou continues à danser le lot na cas différent pour répondre à la question na matin nazobi na siko na bano demba biso ntolongwa ke papa Simaro ava ku orchestre bana oki au Demba, c'est-à-dire au Demba, au Tolongwa qui est pas bana, Papa Simao. Bobo Imanda à la prison à Bino. Bobo Ikumu. Bobo Imanda chante. Bobo Ipo leki na succès. Bobo Ipo na bongo te mais to talindenge to uta na papa, ndenge to travail na papa. Ma kambo ebisaka biso bana le bamso. Ça Papa Simao boye bien. Parce que to talika mbala mo kaka, ikambuka yeka pou na ndenge mo. Mutu mo bo out na esprit wenge. Alors diriger bilo moka botoke tika une émission. Ali maman kana ndenge to vandi ba mbamo pour obimisi lika. Obimisi manda chante. Sika wana vraiment ibuka biso makasi yango to simba to mona ki. Bino bolongo avant via dae. Madame via dae. Donc kuna bo apena mozizo. Pesa ya biko. Kuna bwana na maze. Kuna bwana maze. Te kuna na ngamuko. Mpo no bendi bango te. Benda bango clan no bana kid. Benda bango clan dos. Ba on to na cour de grand. Bon la cour des grands. On a un gamoko. Côté toi na cour des grands. Cour des grands est soudé. On a un gamo papa et mon aluka ingai. Cour des grands c'est-à-dire quoi encore? Cour des grands. Et oui cour des grands c'est au travail na une des trois ti. Bambiaka. Pas ni mobenga ngati. Na une des trois. Awana cour des grands. C'est Dominique Mabwa bombela ngama bien cour des grands. Bato biloko ezana na makile zo sana mokosa. Mangolu. Pesa Mozizo micro. Mozizo. Souvenir nini otika na mpona Pépé Calé. Bon souvenir ezaka ndenge bandinga ba otoloba. Donc partout vraiment tout ça la combo na bamboka patambusa biso pe. To mona mboka nyo kenda déjà. De nyo so Afrique to kenda. Parce que on est trop Tanzanie, Cameroun. Trop futa to mona. To mona souvenir ngwana na Tanzanie wa na jokuna te. Dominique Mabo Zela pardon nzemwana Young Africa nzemwana trop Young Africa yo pena nzemwana zala déjà Young Africa ya zana on te nazala kité gardez votre souffle Young Africa Yanga moja baba nazala kiko zala déjà si gardez votre souffle nazali ma producteur à Tanzanie mais ça veut dire Tanzanie tout au Kenya. Na Zambie. Nyonso ne ce que nyonso to. En fait, sunga biso bato babota en 1980 quelque. Na ngapena obeta masolo bato bakufate parce que moi je suis orphelin aussi. Na ngapena masolo ne sala nga bien te. Mais sunga biso ka moi qui attend pendant 30 secondes. Na ndenge Pépé Calé kufa. Alors ba ki akufa ceux qui ba kisi na yeso pendeni ba kuté na ba chambre là li après kufi c'était quoi? C'était une maladie ou c'était quoi? Kufa nini? En tout cas, on est proche. Bato balobaka ezana biloba lobaka akufa bongo teza malade yaki eza crise kaka salaki asalaki crise après crise après bakeno hôpital ki kufa na hôpital wana ezalaki ndenge bato po sasa so muta kufa ni koloba mingi wana ezalaki ndenge wana ponga vraiment jour akufaka journée nazalaka kuna ola epa na ye nazalaka pa na ye wana bandal na bandal nazalaka na pa na bandal ezalaki fait to voyager beaucoup boye abengaka biso po un peu ba conseil c'est quand pour ça faut voyager il faut bien biso conseil et le liboso ko batela nzoto do o azako loba ke
après apesi nga ko pesa nga babi kende ndako ko kenda kende nde na suka nde na sima na tele kufa wa va meloko ça pour tika ki bien nzembo nino bandolinga mingi na Empire gigi yaka kolongola nga pinzoli do yango foma na linga voilà tantine tsaka nzembo no bandolinga mingi na Empire nzembo ni pesa ya micro nzembo na bandolinga Empire banzembo Empire nyonso banamona kitoko te oyo pena bandolinga makasi neti Dominique balinga Roger Mila tia micro boye matia micro on sentir pendant qui star au bout de pendant micro le vient sonner divisé par des gigine yangane ma mère alinga ngai na bandolinga mingi Ivetibi ne Papitex nalingi na Ivetibi na Jordan donc na bandolinga mingi te mamolingi kaka ya solo betibi okota pe na clip wana yango ndo bandolinga ngo na clip a Gigi yo pozalaki yo zaki te wana ebeta miyo avant ko Empire bandolinga ngo c'est que yo beno ngonzi moya solo po tantine tsaka ponika Ivetibi po ya zaki na kata clip wana neti Dominique balinga Roger Mila makasi po ya zaki na programme clip na ngai ya kobilekana ti wala senga na télévision clip ngai boso na TV ngwana c'est Roger Mila oui sikoyo mère Mazé yo chez Rocher nzembo ni andolinga mingi alinga kolinga moto batindaka na moto te ata epai ya baninga te ezali likambo ya moto ye moko na mipesi na sukaina ezali senga sukaina o mwana mama lo mama sukaina mwana mama donc nzembo wana ntango nayoka yango namonaka viele mobila donc esala nga obosa nzembo mosusu obosa nzembo nolingaka en tout cas comprenez moi je suis na esengo makasi ozala na bamare na nga donc merci pena na bino nyonso nde bondimi pena bino bolingaka TV te mpo nga ça fait vraiment rare na mwa bino na TV mais bondimi kenda ye petit na bino mwana na bino azala kati na bino tobeta maso sikoyo kanda na nga sikoyo eza boye boyoka place méchant na nge ya ali bino wa bato moko boye pour défendre mboka oyo na ba niveau moko ya kusakana te selon profession na bino parce que bato ba défendre mboka oyo na nenga bale bato ba défendre mboka oyo étant que militaire netinga pe na défendre mboka étant que journaliste donc je fais mon métier ce que bino na métier na bino bosala cette question va à tout le monde peut-être Dominique Mabona a parlé ça avec lui na bana na yo et puis na okena ba mère nanga bino na musala o bosala mboka esala nini pona bino en tout cas place aussi miwana nde place epesaka nga do baméchant makasi ya solo epesaka nga kanda epesaka nga souci esalaka nga regret mpo todéfendre mboka na biso partout oyo toleki toza baimage na biso eza na bandako ya bamikonzi ya mboka oyo batalaka biso na batelevizio na bango na bandako mais eloko moko eza wana banéglige biso et surtout lokola biso nde toza boye bapatron baza lisusu te mpe tozobina lisusu te mais tozobina parce que tosali groupe na biso groupe cours de grand lokola toza lisusu na bapatron te donc moto akookipe biso aza te na ministère na biso ya culture nalobela en général bakipaka badanseuse te danseuse azaka neti lo mopamba boye bon basokoda banini basalasala wana te ni sokoda bakipaka biso te bongo abet kitenge via wana komona nani chaka Congo abeta atali solo na bino te ya lobela mingi makambo alobelaka na ba artiste mibali na bato ya théâtre neti biso penza ba danseuse boy balobela biso te bakipaka biso te wana penza na lobi yango a haute voix bozana organisation mo te bosala ya ba danseuse pona ko défendre cause na bino yango tosali yango sikoyo tosali sikoyo groupe na biso po tomeka kodéfendre cause na biso po toluka moye tokutana na baautorité ya mboka oyo mais mpe kokutana na bango po bayamba bino so beka badanseuse bakipaka biso te donc vraiment toza négligé na niveau moko nayebi te niveau nini nakolobela Dominique Maba olingo loba nini
na kobakisa eloko moko ndenge alobi na ndenge na balobi donc babenga cours de green ezali koka tosala ngo komona liboso yai komona ngo ADDK association des danseurs et danseuses de Kinshasa mais ce que to changeons parce que to sanctionne sur komona ngo comme la COPDA la congolaise des professionnels de la danse donc ndenge ezana donc eza en cours donc ndenge ezana donc eloko to sala parce que pona kopesa valeur danseur tout comme danseuse pona orchestre bazwaka biso tika bato mo ndenge wana ok ndenge bopesaka pene elengi ya masolo basalaka nzembo mpona osala clip baka besoin ya danseur na danseuse ntango tobetaka baconcert mpona bavoyage baka besoin ya spectacle bato basala baspectacle wana danseur na danseuse bachanteur nde bazalaka batandamaka basalaka spectacle te basalaka spectacle eza équipe ya danse badanseur na badanseuse mais toza négligé nana dirigeaka corporation na bino wana eloko toyebisanga nalobi wana toza biso tu kaka mais mpo eza nano ntango pene tovandisa bien bino tout te messi fa azalaka joueur baebele me meilleur joueur azalaka nani toza nani mama Jackie aza aza na biso awa taza bana mais otali bana azodirige aza nani aza mpe danseuse abinaka wapi boye abina mpe boso otali na clip apepe kale oyo ya tuba abina balobi sida kipa tuba bina na lwambo mpe aza libanda mboka abina bakipe ebele en tout cas merci beaucoup totambwisaka micro okubana nde tobiana toza na bakanda tout complet toza bafiche de renseignement bapapier d'entête eloko tobuna nango soki mpo toa statut mpo tolégaliser comme officiel na miso ya l'état. Voilà, en tout cas merci beaucoup, on va revenir par là. Yo ongo bakisa nini bibi Tantine Tsaka eloko na ina bakisa na kamwa likambango makasi batu lokwa batu babini ya mboka na bino bonengije bango mais tosala eloko moko makasi etambolaka neti biso bamisusu ana Kinshasa ozatani eloko te baotala te baokipe te mais na bomani epa baprince ya Oman na Arabie Saoudite babilili etikala babilili na bino matoni ata mabela Oman siko mutu abongo bata bongo libana na empire oui na empire bongo mukoneti prince Oman avandi azota bilili wana mais na mutuna ye ayebika ke toza awa na mboka toza valoriser botaka nde toza équipe yango ya coup d'écran Mozizo c'est qui est sourire non ça linga moi bien moi faux mais caméra ya ngwana waite kande to lobana do ngana wabakisaka ka kande bandona ba to loba donc toza abandonné ndenge ni toza pela bandinga musupe surtout danseuse soka kofi danseuse en tout cas na ebité mutu pamba tanga azana na jeune fille azana maine makila présence na posa na podium abina ana posa na voyage abina mais le soki azapa na bango abeli en tout cas azaka rabu neti toyebi tomba muninga na biso moko balobi eza déjà libanda oyo wapi ya nani muninga na biso eza libanda normalement il fallait Monica ya mboyo abina na zaiko abina na katela te mbole lo tombo na eza libanda ebuka ne koma zamba Jackie nenga kufa bongo Jackie bebeto tombo na ye do tozana ba ninge belé donc bamusu bazobela pe bakota bandako baotala bango te Monica kufa non BCB musicien akufi okomona vraiment biso tota na TV et puis ça biso souci tota na TV to ma ba chaka zulu ba telema ko bazokota ko bima muta théâtre soka kufi bazokota bazobima po mbongo bima ba soutenir musicien wana ba soutenir muta théâtre bon biso tout ça pe batuti et ça biso pe passer yango aza ba to telemi to sali nini non eza bongo te biso pe to na posa pe dans la caméra toza na posa pe batia biso pe ka ya oto senga na mutu moko na to senga liboso nano voilà papa abeda shu mobala pembe patron bogos biso to l'équipe to yepo na yo soki ba msuba okipe biso te papa mona biso toza bane tike babwaki biso papa lokota biso yo lokota biso tombola biso vous avez un message pour le pasteur Denis Lessé yo kuti na loba mingi te papa ozo mona bana nao toyebi ke ndenge ozoyebaki pepe kale oyebaki tabulei oyebaki baprésent bakufa papa bino bozwa biso te botombola biso tozoya kobwakama tolingi batombo bandinga na biso mpe ko bakufa eza mpe na valeur
tolingi bandeko mosusu bazobela mpe bakota bandako bango mpe baswane balandela bango po tovanda na tv na ngai navanda na ndako boye naza libanda yoka bazolakisa na trace po doto oleka na télévision mais yo moko obénéficie rien nazobénéficie eloko te mosusu nalie te banda tongo mosusu babengani mwana minerval mais ngai na tienne nazoleka papa Abeda Chou Denis Lesi Patron Bogos papa ma pardon lokota biso vraiment tu peux ça manger micro patron Bogos à Otala babi babi hier à Romosa Marambo l'état il faut ça là donc à Romosunga Batu sikoyo à Otala yo pardon zela na obosa na trop na pena batu na poto bakoyi ko chape moi maboko donc maman nanga Anstella mukolo chaîne oyo avec Maria Télévision donc sœur nanga Tina de Bruxelles ba Otala yo moi message j'ai pas na bango puis na patron Bogos na pesi maman mukolo chaîne avec Maria na pesi ba mbote na siko zali na Belgique kuna bana belesi ba mbote na bino et puis na tantine na biso Tina de Bruxelles bino bana bela ba mbote madame Queen Nene là nde bozolanda biso bandeko na bino abasi Queen Nene là nde bomoni mono ayeko bimisa biso boye po bomona biso seke esali epe passe yango bino lokwa bolandi biso boyebela kaka nazongi pa patron Bogos Abeda Chou natalaka o mingi na Facebook yaya mobile a pembe patron Bogos ozosunga ebele makambo oyo bato mosusu balingai basala yo ozosala yango papa biso mpe toye kolelela yo nde toza boye nde ozomona biso boye tozosala kaka mwa grâce nzambe azosunga biso mais soki osimbi biso tokotelema toza ya kolala patron Abeda Chou patron Bogos nazomona yo ozosala makambo minene na kata kina occupé ba supporter bagangi namoni ndenge osungi ye osali makambo minene mwana akende kotia poudre na cimetière ya baparent na yo osungi ye papa biso mpe badanseuse oyo babwaka biso papa tomitiki na maboko na yo osunga mpe biso toza vraiment abati toza vraiment ya kokweya soki otelemisi biso esala biso bien yango tozotindela message oyo patron Abeda Chou patron Bogos oza mwana kini obotami na kini oyebi bapatron na biso oyebi pepe kale oyebi tabulei bango bakufa batika biso na keskese me toleleli yo osunga biso vraiment osunga biso po soki tobi tolakisa ata baplace totiaka mutu okolela donc yango toleleli yo papa sunga biso vraiment patron Bogos totie elika na biso epai na yo na banda Fati Beton akomi président bosi bosalaki moins effort mo bobokena dans na président to na ministère ya culture et art yaka na caméra en tout cas tokotisaki bakala ezali tokotia mikanda ekotaki en tout cas toujours kaka o balobi beton yango kaka beton kaka na miokota boye beton te tofandi na biso tosani toyaba na ticket yango toyei kosenga papa lokota biso Abeda Chou en tout cas Abeda Chou yo sko joue ta rôle ya birin quoi bukela bango beton wana loba taka yo papa kolanda basante hotel la msuto lala na potopoto masango tomeli poto zalaka tabuye tolika ata na nzela kobanga soni patron o bato bakoki te yo sala la musate ata liboso na nzambe bolamu egangaka bolamu oyo lokoti bana bitiki oyo basundolaka abu ekoganga yokela biso mawa tala biso na miso ya mawa ekosala implice ata liboso na nzambe talaka yo patron de patron en tout cas patron de patron ngai na memi ba mère na nga awa na Ave Maria Télévision na posa ba retomber ezala na posa pena mazia benganga petit merci merci tous donc merci na posa tantine saka benganga petit na med c'est bon na posa mozizo abenganga c'est bon ba sœur mo ba sola play c'est comme si to yebana moi kala to kutani pena vient nga Dominique Mabois il attaque de pointe tout solo li voilà c'est une émission en fait on essaie un peu de mettre l'ambiance mais moi je suis pas content
ces grands hommes ici à côté de moi ba mérité marambo ba mérité na mboka na bisoté ta y a petit exemple il y a Oman akena Oman empire bakuba donc on défendre drapeau bendele ya Congo yango nga pena na ndinga mabete bo créer nga polémique te ceux qui maréchal Mobutu alaki me bato ba onyo kwa mate même pas na tout ça na kosi ya kosi te olobi vérité dans sa moto tout ça s'appelle moto moto uta no man moto lia data na dans il y a moto na Afrique magene poto Afrique moto wana chaleur wana uta na manité na mpepa moto wana ya nini ya pétrole tala kaka tozaka boye moto makasi wana essence ba pétrole wana ko balar nyos to wana ozana omano changwa kasi yango bayebisaki yo ya na yebisi yo kuto mano kuto yebiti nga kuto no mano wana oloba lelo na témoigner na yeba te mbongo na nga na babu eyiba man hotel na Kenya na zonga na miso ovimba ba ibaka na orchestre to ka bato hotel bato orchestre to na hotel bato hotel to ça transit nga bilo na nga nyoso na ba bijou na soma kibunga na mani na zonga kana tango betel pepe kale a peso sumo e pa kosi e pa kwa nga kokana susu na osi ba futaka liboso vraiment en tout cas ça fait réellement plaisir ba maman batamboli presque partout ba no tambola tabulei tant ba la tabulei ba moni Zaïre ba moni RDC tant ba on a empire bakuba ba moni RDC bamoni Zaïre bato mususu baza wana ba opportuniste ovandika bogangi fati be nasuka olie l'art mbongo oyo mérité te donc le président de la République c'est un Kinois ngana na mwana muke par rapport na ye mais na koli na musique ya pepe kali na musique ya tabule bongo ye muto avie nanga c'est ka koli pe na ndule wana donc le président de la République fati beton un vieux mutema malamu aza Kinois Mamsou Soratali ba maman Oyo sans que va se présenter à Rouye Babango parce qu'il a grandi avec cette musique. Donc bateau bazo entouré ba konjina biso bozala mutema malamu. Bateau bazo entouré ba konjina biso ces dames ici méritent de la valeur. Ba ka pe à l'époque pe kokima pe na potos. Ba ke pe na ne ba ke ne ya ke na États-Unis ki mo ba ke poto e ba kimi metango ba no ke ne bazo zonga bazaki na passion ya loro ba osala. Ba ke na bolingo ya musala ba osala. Et be bolingo wana nde sala ke ba se retrouver na Congo. La mort est un fait naturel. Entre on va vendre mutu mo te mutu asota ki liwa leader na ye. C'est Dieu qui l'a voulu. Et na sima leader na ye. Même ba leader na ba place bazali ba na passe na motema voir comment ba négliger. Ce qui veut dire que théâtre a couffé place tel, Boussangi Simbongo, au théâtre Kingani, Azana place Boy, et puis à l'époque na Bango. Bango mbongo ezala ki mbongo ezala ki actuellement te bato ba se retrouver za bato ba obeta musique mikolo bato ba se retrouver bato ba obeta ba sa théâtre mikolo à l'époque nous ba mbongo moko boye ya kosomaka bijoux osomie lamba mais za mbongo ça il a likambute et puis on doit aussi les comprendre n'importe quoi ba ki bana mike ba il go gérer marambo ebelete mais mboka le pays doit quelque chose à ces dames ici comme ils ont fait l'honneur de ces pays de ba défendre bendele ya mboka oyo na musala na bango et en retour mboka il faut reconnaître bango tant ba mboka reconnaître bango et ça que mboka pe chaque jour mais mboka etia bango place au bazo mérité pourquoi pas bino na ministère de la culture et art bo créer ta ba salaire bon na bango ata mingi te chaque fin du mois mazendinga sa babi que non chaque fin du mois na bena ata 100 000 francs congolais nanga et permettre à fouta ta parler tantine ça quand on chaque fin du mois na ben na moi pas cause Moses on na ben na moi Dominique Maba ainsi de suite qu'est-ce qui manque à ces pays mais besoin na ba mi bika ko iba mbongo à l'état de vous voler 2 millions na mboka et iba marana minute malgré IGF azali mais ba mi bazo continuer ko zala allo ba elo na lo baka o moni sika na lalaka na maison na balabala na kuta pe ba kuke ba kuluna pe ba yaka ba mina sakape pona na place okite na ndako te nalala na me omoni sika nalalaka wana basanto ezaka ke to batela nzoto do mo elambe ko zanga te mais so te pesa nalalaka déjà passe yango na to ekolela vraiment merci vraiment en tout cas biso penga petant que mo penser sango moi dans automatiquement mais c'est proclamé porte-parole la corporation la binobo sala moi je serai là à travers micro nanga à travers caméra nanga to mega pe kotambola ensemble tout ça la démarche bat nanga ya poto ko ba Gauthier Bell le roi d'Angleterre tala ba ser bango yo hein Queen Nenela ser nanga lelo abel kitenga sikite Queen Nenela osolola bien na nemo ser décembre yango yo tala ba ser bango yo aromona pe arosala batina de Bruxelles
le patron Bogos Bama ça n'a pas la cellule la communication à Abed Achour élément oye par la nouveau finangote atabo fini ango on comme les patrons Bogos directement ce qu'on finit en obé sa boulot na yo le boutique en pena ekota olingo baksa elo yoka ki obwaka ki Samuel Jenga le vieux Samuel Jenga le vieux Samuel Jenga ba yemba na bana oki et puis to salelo ba clip le vieux Samuel Jenga na yebe longi no te mena peso mbote place oza nzembo kitoko to binela oyaya Samuel Jenga nzembo kitoko nazala na même na yoka ngole no nzembo kitoko mais loka na yoki atangyo na peso ba mbote place na luka eso en direct na benge pe en direct awa ayi ba kina zene émission na sera nanga Samuel Jenga pe juna bwa kai na nzembo loba pesa vieux Samuel Jenga nzembo kitoko pe beta mara bana oki vraiment nzembo so ezobeta kwa Tanzania na posa obina te na obina te nzembo elengi boy mona biso te to bina nzembo tango so to ba okanisa yo Samuel Jenga ezonga minu ebeti nakobanga papa olali wapi tala ba danseuse position toza ata oza te sika so abeti nzembo no eningisaka yoka biso bato olali wapi ko ta biso na miso message pesa bon message kana lo balo alita chamala esiko zali mona biso bana nao mona biso to ebi ke osoko okoma eza kotala biso déjà mais batuka ba ocha ba béton wana to boya ngunde botika pe ba danseuse ba bima yango wana no nalingaki na bakisa lisusu boye ye moko alita chamala liboso mai na nsima mai oyebi déjà oyebi biso a partir ya matanga ya vie na biso Josex en tout cas olatisaka biso na matanga elamba eza pa ya Dominique Mabwa olata na matanga oyo tokanisako kaka mais luka pe biso beton eza toujours tozoko kokutana nao te toana posa tomono farafara nde makambo nazongeli lisusu abeda shu Bogos patron Bogos yo nde penza lokolo ozosa makambo malamu na mboko papa toyepa na yo po soki tobi toleka yo tosali émission oyo oyoka biso na obenga Samuel Jenga waza en ligne biso te ndenge ozomona mwa bato tozosala ba effort mais eloko eza te en tout cas patron Bogos en tout cas lokota biso oza mwana kini nayebi koyoka alingala très bien lo bango po tozonyokwama toza abandonné toza négligé yango toyepa na yo na makambo ozosala ya minene oyo bato mosusu na mboka Mazé pardon le vieux Samuel Jenga bonjour vieux bien vieux Samuel Jenga joyeux anniversaire na vie merci donc bana 6 heures ba démarche de gauche à droite parce que à Paris donc c'est bango to tambula to vieux na bengio na bengio naza na émission naza na bato bazolela ofo na bengo pena en direct émission naza na bato baser nanga ba ex danseuse ya Pepe Kale ex danseuse ya Taboulay baolela vieux Samuel Jenga na bengo pena en direct émission na la savon na vieux nanga Samuel Jenga puissance ça solara bien Mase okolo ba Samuel Jenga zoyoka en tout cas bonjour vieux Samuel nazalaki na bana oki à l'époque oyo basalaki nzembo na yo tosala baclip nango ntango nayokaki ya bwaki oyo yango nga mpe na nga napia yo mbote ok plaisir à toi maman na sebe trop esalinga plaisir à danser donc oyebaki ye badanseuse mo baa na kini baancienne danseuse toza nanu mpe kaka bakanisaka mpe yo mpo tosala baclip na yo tolela mpe banzembo na yo me tomona o te talaka makambo ok na leli forme na février na le 10 février tozala kini na osala toza contact na me tomona na po le 10 février tozala mozala nyako ça ok tolela ngo fort viena pena viena pena Dominique Mabwa awa Dominique Mabwa Pepe Kale PKK na betela ba on solo leader levé Maréchal Rive Kono balele ngo fort binofo bosala quelque chose pona bango ponga
nazo kumisa bino mabe vie talaka bango baza awa bino bosa kuna donc et ça nga bien fond aye wana vai bonjour Vejenga Samuel ngalo kasaka na nzembo pepe kala yemba tita nzembo ya kimbia na kokufa ni pona yombi abwa ajenga Samuel pesa nyonso ndi pepe kala bwaka yo yango wana Naebi na promel babana ok réseau allo vie Ekati. Donc vous comprenez au moins biso il y a preuve à l'appui. Tout ça va une émission par sentimenté. Si tu as une émission pour la grande dame Yvette Kalombo Iveka Azali, moi c'est pembe aller garabango tout na kitoko aller garaba mandoma ba karaba la sorcière et c'est que ça on a comparé on a bateau bazan na scène parce que comparaison moko par rapport à la supériorité na yo le garabango patron nanga en Stella bango yo aser nanga bazali Jenga Samuel vie na bengo en direct aser nanga bazali le maréchal Rive Kono le king de Kimakuta au soir au salle la Nyarkos Mausolée, dans sûr que tango en février, non m'appelle Basser Nanga, Masolo il est bien. Tu commis presque à la fin, tu commis cochité parce qu'on a pris beaucoup de temps. Dans un peu ça va un mot de la fin par rapport à y a émission Oyo et puis nako ngai moko personnellement na ocha bango maboko ngala na moyen to na courage à travers courage nanga biso ko matina présidence moi bino ça na protocole à chef de l'état. Allô, mon vieux Jenga Samuel, oui, vieux. Kataki vieux. Ça va, Dominique Mabois. Oui, allô, vieux. Mouta poto ben appel normal, hein. WhatsApp peut-être, tiens le micro. Ça va, merci. Ça va. C'est bon. Ça va, après ça ne pas coordonner, ne pas mettre. Ok, ça va, merci. En tout cas, nous avons en direct, nous avons l'élection en direct, des surprises dans Salio, Batuba Hollanda Bisso, Batuba Otala, Baebike, Basser Nanga Baleli, quand on a les solo, quand on a Nabois qui vient à Dienga Samuel, Namoni Basser Balamou qui dans 16% Zalia, Tantine Sakape, Empire Bakuba et pas Simao, Alingi Alobanayo. Bonjour. Vieux Samuel, talaka comment ninze monosila te lengite. So na yo ki yango atana na conseil na poso bina te na ko bina kaka. Ki toko makasta na yo ki balovinga biete. Tikaka talaka vieux. Ba petit no bango. OK. Pesa pe Mozizo. Na téléphone na zona Dominique ozongi na côté ya Simao Masia. Simao Masia pepe ndombe mutayemba. Mwana muke ya liboso oyo ayemba mwana OK déjà to bakwa bana OK. Mwana muke ya liboso ezanga. Même que Simao tango ayemba na wana, tango ya Guinée na Niger j'avais 23 ans ozomona. Donc il vient Simao bitanga ke
on a tika na bon souvenir avec Timao autant nayaki mwana wengi pe kwa koyembanga viva la musique la bon c'est tout koyembanga mais na kutana Timao na BTV pa yembanga nayaki na objectif pour atteindre alors bien si quoi ça que nous avons la muke na koyemba ote kwa ni okena ba profiter ba wengi te ba la musique ate we pa orchestre mikolo nga BTV la limite de nous pour naibi ni na zoluka alors la solina vie vient comprendre mais bien Timao et nous moi tikelanga tikanga tiro na motema nanga na kobosa na ngode abitana ke jenga tamo le ozamona muke Samuel jenga avana yemba yo eluka libuso pena avana yemba yo ndala bezo million na ote mais tongela tomana lupango na ona nu na mona bina lupango na ndako ilinga buku lupango na ndako epi toke na moni yango timana yembelio so sala ngote na yembela ote obilo kone makanga mama makanga babe na kepe na sombi lupango na déconome na yepe na FCD timako abuka lupango yo abi ko kusumpa lupango atoke na yepe si amuli pe lupango na déconome abi pe sinanga bena na sepeli ko kuna yemba yo omuli pa pe nanga bilo kwana peut famille na ba musicien tout la Congo vraiment amarkanga ya yimbanga tibu ba Samuel jenga na mona mwa mukebu ya ninga donc etanga to bu bena pe kale pa pe sama ta trop ebele mais dans ça l'émission moko a mikolozo ya etc. Merci. Merci. Tout à fait fontaine, il faut le dire, lui tout ça à Katakine. Mais bon, on va continuer à gagner au père à mettre en fait Kabino. On met dans la petite à parler. Merci. Merci. Moses Opé dans 16 empires Bakuba, Azap la personne sur la nayo. Allô papa Ben, nga Moses Gisèle. Na sepeli vraiment ma casse vraiment na la nini lobby. En tout cas la musi biso vraiment et puis biso ba courage mususu. Ya mwana kotika biso karaté vraiment. Rolande mission yo moko mona kotika biso te vraiment. Na lobby na mingi te ko na Olanda ngoma mazala kati na Olanda ngoma mona bino na mona bino après to sola bien ma partie to sola on a kati ya réseaux sociaux. Voilà, merci. Na famille ba sola na réseaux sociaux te ba sola na libanda ya réseaux sociaux. Merci, merci vraiment. Merci. Nous en espoir pour le batterie aux maman na biso. Propose la courage de la bino trop. Merci. Merci, merci vraiment. Je papa. Merci beaucoup mon vieux Dienga Samuel. Donc oui, singa sonité vieux, singa sonité pour na beta kitolo, na beta bena tolo. Na moni vieux nanga ozali. Puissance toujours na sepeli. Na rappelé après mission vieux. Kitoko, Ahmed, courage. Rappelez-moi après mission tout développer pour ton anniversaire vie. Ouais, c'est bon. Ça va, non, rappelez-moi sur la vie. Beta la vieux masolo ba mère ah Dominique Mabo et ça bien. Mystique vie posa na yata mikili sikoyo mais vie so boy na février na mars bominga na poto vie na beta dama tour 2 semaines na zonga kin obligé vie. C'est bon vie. Merci beaucoup pour l'appel. Donc merci beaucoup. Biso ana Ave Maria Télévision préva l'appui. Tout de suite temps est belé hein. To zoaton ya Robert Masolo belé parce que bino bena boko mi ngai. To Robert avait mission comme mutu moko mutu zoaton à s'exprimer mais mot de la fin na bino par rapport à émission. Pour ngai mot de la fin mutu moko na bossa na ki vraiment makasi pasteur Denis Les. O bana yo papa molimo mais biso bana o to leleli yo. Donc to leleli yo pe o lokota biso ndenge abeda shako zwa biso ndenge jenga Samuel azozwa biso ndenge batanti na biso ya bela barozwa biso yo pe pasteur Denis Lesi o lokota pe biso na soutien na yo pe ekosunga biso. En tout cas merci beaucoup Dominique Mabo mot de la fin juste un petit mot là pour yo déjà tala yo ba relation vanda déjà. En tout cas merci quand ndenge batanti batolo ba pasteur Denis Lesi la kakayo Nzondo TV nasi ba danseuse ba lobby ngai na danseur Dominique Mabo tela kande tuza batumo tuza délaissé abandonné donc ya ko lokota biso ondo baba lokota na sa tomboli ko botombola biso na boss de boss abeda chou boss ya pembe asuka kama ya mili ko aliki France Suisse
avec livre sterling dollar on va go sombela océan Pacifique but ba senga mitu kamenga sengo sombela océan Pacifique avec dashu sombela océan Pacifique tala biso ndongo monde biso sokoga kopé na si une émission de totindi ce to tu avec image à l'appui au moins ba clip na biso oui au sentinde tant to zala ki to tindo ba image à l'appui au moins les soubassement et émission tout ça. En tout cas merci beaucoup. Merci boss de boss. Micro Tantine Tsaka. Trakaka ni. Beauté zali kaka. Pasteur Denis. Atala molimo mona te bendela atala molimo bana na yo ba petit na yo baleki na yo yo kakaka bendela na molimo sala on ndinga okama oto sipele su makasi abeda ah talaka yo ashu salate sala minene. Merci Mozizo, mot de la fin. Nana opesa mingi Mado ba mantu na kati ya pare. Moi si toko moi sa bois noir. En tout cas, il vraiment soutenir. Au titre de l'émission. Dans au titre à soutenir ma casse. Mado ba mantu na kati ya pare. La PC mbote. Denis Lesi quand ndé baninga balobi. Nga lobi na mingi te. Denis Lesi na bien 3 fois. Ça la action. Merci cette émission. Moi, cet espace, place aux légendes. Nous avons place aux légendes parce que l'espace Oyo, nous avons toi qui n'est pas Fali, toi qui n'est pas héritier, toi qui n'est pas Ouera, toi qui n'est pas Kinganité. Nous n'est pas bateau bino bon négligeable. Bateau basala pour n'amboka na biso parce que ba Fali ba ko mapeka lokwa bango lelo. Ba danseuse ba bina pemé na Fali. Ba bon na ba sort au mboka ils ont réservé les bango. Ba danseuse ba na maison mère, ba danseuse ba na quartier latin, ba danseuse dans ce cas moi petit les soldats danseurs à quartier latin Moyo, Tomo et Panzani, les viennent en quadra. Ça a tellement quelque chose. Ça écoutez rien à 1 million aux ala nango. Hein? Vous allez vraiment monter ma malamu. Il y a un sunga bandeko basu ba différent bandeko mibali. Bandeko mibali ba yemba ba ça ba dédicace. Bandeko mibali ba ça va wanze mon ba orchestre. Tant on aussi ma micro ça li dédicace à moi 1000 francs na e, à moi ça même bi, ba on va ça dédicace neni. Ba on ba bi na rande. OK, ba on ne ba pesa lengi. Non, non, mon orchestre, moi, on a mon 200 danseuses. Et à la raté. Orchestre, tout. Bah, danseuse, bah, danseur, bah, rapport spectacle, on a concert. Les musiciens sont concentrés dans le studio. Mais dans concert, spectacle, bah, ça n'a pas ça, bah, danseur, bah, danseuse. Dans clip, même. Donc, ma mère, na sali on a rousser à niveau. Moi, j'ai pas de l'argent à leur donner. Mais moi, j'ai que la caméra, mon micro pour nous relever la bango. S'il faut, tous les gars na TV, on va créer une espace télévision on va la TV trop té, ba les gars na TV pas ma. Donc désormais paye journaliste qui gagne lingo mona bango tu dois passer par chez moi. Donc bon mona bango sou pamba pambaté, donc vous passez par chez moi, t'orienter yo oyambi bango. Donc ngai na misali porte-parole na bango. On va faire des bruits jusqu'à ce que Mboke reconnaître valeur ya ba maman ba vani pembe nanga. Mboke reconnaître valeur ya monsieur avani pembe nanga. Si on a Queen Nene là, si tu comme en décembre, benga pour na bango, pour na betitolo, na betitolo ya dienga Samuel pa benga solo na bango. Si on a Queen Nene là, si on a Tina de Bruxelles, yo chaque vendredi on a kin, ata vendredi autant oya, ser. Solo la mboka na ba ngata chio na kitambo GB, o solo na bango. Mama Anne Stella, maman ya mutema malamu. Le vieux Gauthier Bélé, mon conjoint Angleterre. Tala ba mama bango yo Gauthier Bele mo konzangeta ba bon masa nanga fiston kianga na ninga kin solo la piste ba vie nanga to bourgmestre Lemba Jean Tsaka tala mère Andoina yo Tantine Tsaka solo la vie nanga JC Kadima le gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentini Mbakango Bilambaka batu oyo olubaba mema Dominique Mabo epana yo ba koma obinisa ye. Même bango peso ba lobi ba ya pana yo ba obana ko binisa biso kange to ba binisa biso déjà alors ngana bossa na kutu avant na clôturer ko malobate ka numéro ka ya téléphone si c'est possible on peut spécifier ba numéro kaka to ba na Dominique Mabo numéro de téléphone et puis to les filles ka numéro kaka contact pour nanga Dominique Mabo ezali c'est plus 242 plus 243 82 20 60 192 plus 243 82 20 60 192. Numéro nanga téléphone mazé numéro nanga ezali plus 243 89 659 42 47
plus 243 89 659 42 47. Numéro de téléphone. Et pour Nangaï, Tontine Saka, plus 243. Ezali 99 200 269 87 31. Ton numéro est en Numéro Nangaï Yango. Numéro c'est bon. Nenge Marie-Paul Alobaka. Vieux au Pexanga Boro Menati Kangote. S'abonnez-vous. Tokutani Malasima. Merci beaucoup.